Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV. Tusamba Entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu yeuntoadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tukawa kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakobwa tata mwana pe tata mulimo santo tolandaki na batei na biso papa pasteur mutatei yaki biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyokaki tobomba tosalela po mokolo wana tobika. Lelo tobengami bakroya ya tata Simon Kimbang. Tangu tata Nzambe apesaki likambo na ye na koko Abraham libota bakotaki bowubu na Egypte, Moïse mutabimisaki bango kumina mboka elaka azo continuer kosalela tata Nzambe. David ayakobotama na bilaka yate kuna nkolo Yesu ayakobotama oyo ebandeli nyonso toyebi yango ndenge tolobaka likolo mpe se ekoleka kasi makambo ya tata Nzambe ekoleka te kino ekosalama. Kolo Yesu bazo kobenga ye mwana David. Jean-Baptiste a baptisé. Yohane alingaki te. Ye alobi bien nakoki te. Même isenga ya sapatu nakoki kofongola yo te. Mais nkolo Yesu alobi kokisa mokano lobi tobatizaki bato ndenge na ye moko nkolo Yesu lelo ozobatize na mai
kasi mikolo koya ekozala molimo likambo ya koloniso etamboli ke mokili mobimba kambo ya tata Simon Kimbangu ye pe babatizaki ye na mai me ayebi ke ye molimo santo ndenge nkolo alobaki ke ekozala lisusu ya mai te me na molimo nkolo Yesu akei tomoni ke likambo na ye etamboli mokili mobimba kasi pasi mpe ezalaki kaka mingi alobi na tata Kimbangu mosala ya tata eza ya kolala lamusa mosala ya tata le 6 avril abandi mosala bitumba ebandi lokola tozalaki kolonize na babelge bakangaki tata Simon Kimbangu sambisi ye na Mbanza Ngungu boloko ya liwa le 3 octobre 21 sengelaki batia ye na ekulusu ye alobi toyokanaki boye te na nkolo na ngai ndenge tolobaka nkolo Yesu tosaki tata na ye papa Kimbangu atosaki nkolo Yesu bapapa batosaki tata Simon Kimbangu biso mpe tozali kotosa batata na biso oyo emonanaki ete Israeli kezalaki na mpasi programe ya Nzambe apesi ke le 14 mai bango mpe bakozwa indépendance ya biso totunaki mpongo ya biso batata balobi après 10 ans 48 ya Israël biso na 59 le 24 décembre basali banquete bamoni ke kambo ya tata Simon Kimbangu ezali ya nkambo ya Nzambe bomaki te asalaki mabe te ayibaki te kasi basambela biso na RDC na 59 Congo Brazzaville na 58 na Angola na 74 74 biso bakimbangiste balobi tosambela na biso kasi oyo ezaki ya leta na 75 kuna na Angola le 11 elakisi ke oyo esalamaki mokolo ya yenga toza na droit nango mpo Nzambe alobi likolo mpe se eleki likambo na ye ekoleka te sikoyo biso kolo likambo tolobi nini tosimba likambo oyo maboko mibale mpo tolonga nango bamokili bakoya na mokili na biso oyo yango tozosenga kimia na mokili na biso nakozwa exemple
bandeko ndenge tozalaka tata na mama mutu amibongisi bakoya kotala bino na ndako mutu wana akomi pembeni ya kokota na ndako bino na kati na ndako tata na baba bobande koswana mupaya wana akoloba ke balingi ngai te nazongi na ngapi ndenge nini nangi nakota na ndako na bango bato bazoswana elakisi ke biso bato ya kimia bato bakoya kotala biso bauta epai na epai 51 tata Kimbangu akufi na 50 ake na lowa lisekwa na ye na Lubumbashi abimaki mwana moke na Bible na ye na maboko 52 ndio amonanaki mokolo kuna na lowa na balineti po toyebi ke tata Kimbangu azalaki na ba 7 figure kolo Yesu 4 figure akobimela bino bokoyeba teke ezali ye kolo Yesu mpe ezalaka bongo ye 4 figure tata Kimbangu 7 figure okomona ke onéglige ye ozobosana ke moto ya ndenge mosusu lelo oyo toza baptise na molimo elakisi ke mondimi ozali croyant oyo tata akufa mama akufa yo mpe okufi ndenge okokende tata na nga aza kuna mama nazalaka kuna ekipaka bongo te mutu na mutu na ndenge na ye okomona tata ye kuna me soki otambolaki malamu te akotala yo te yo moko obongisa bizaleli na yo ezala malamu kuna Nzambe nde apesaka lifuti dirigeant un appel mutu na mutu abongisa totambola ndenge Nzambe alingaka lelo mokola dimanche oyo ezalaki awa leta aye koyeba likambo tata Kimbangu asalaki biso na biso na bokonzo na biso tondimi kosala likambo wana tokelakisi tobengi bato nyonso baya na bango kosalela nzela oyo un appel Si ce sont des mauvais emballages,
Merci dirigeant. Et le boulot va bouiller. Biso atambulisi. Biso bakaka Nzambe. Tozali ba responsable. Ndenge tozotambusa bandimi. Lobi toyambaki balandi. Lelo tole communion. Batata batikalaka biso makambo misato. Bolingo, mibeko, misala. Yango de tosimba makasi. Makambo susu totala te, eza ya biso te. Kimia kaka tozosenga mabondeli makasi. Ndenge papa Mfuma Longo. Il y a 5 mois, alobaki na biso. Mabondeli ya bangonga. Mabondeli ya tongo. Soare na poko. Bapeko na butu. Yango ni tokolongisa biso. Etambola na biso na mokili eza susu malamu te. Surtout biso ba jeune tokoti banzela mpenza ya mabe mingi meme wana nkamba ba rapport ya kitoko eza susu te. Soki ozwami okoki kovanda na nkamba te. Biso tokoyambaka mabota ya ndenge na ndenge. Po ikomela biso tolakisi bizalela mabe. Mutu wana soki auti na Braza, auti na Angola, auti na Europe. Bamoni remarque omendenge ni yozo sala bozo tambola boye. Kasi na nkamba pe batambola kande wana. Exemple wana malamu te. Bapapa babuni etumba mpona papa Kimbao. Babelisi bapesi nzela kende kozwa tata na yo. Papa na mars bakei. Le 24 babana basengi nzela babanda kobuka. Mais geste moko koko asalaki. C'est comme limo na ye place wana. Papa Mfuma Longo abundi etumba. Tata toyokanaki. Soki tango ekoko otiki biso. Tozwa kor tozongisa wana nkamba. Maintenant ndenge nini osali boye. Te aye kozonga. Le 25 mars pardon. Ne bazwaki kor. Kotimola babandaki le 24. Le 25 mars. Babandi koya na nzela. Na ilebo basali su fopa bato babebisa. Serike badinsa wana mai. Tata Mfuma Longo abundi etumba. Be ennemi ba réussir te. Kuna na matadi moyo. Elekaki kuna yebani. Bayini balingaka babebisa. Mbule betaki ya kosakana te. Papa balobi limisa. Biso mosala nanu tobandi te. Soki tosali yo lobaki tokosala tour na biso limisa. De alekaki. Donc, Nzambe soki asiliki ezalaka pasi. Na 60 nazalaki na 9 ans. Mais toyebi biso tokendaki te na papa Zako. Kaka papa Mbenza na leki na biso ya mwasi mamari ne bamimaki. Papa be alobi biso tozelela kaka awa tozelaki awa. Donc, moyo bokosa biso ezali te. Tolingi pete lingomba ebeba etambola na ndenge mabe. Tondimi na biso kofingama, tondimi na biso kosiolama. Kasi tobebisa mosala yo te.
fuma longo fuma mbanza pardon azokoloba nanga soki amoni ngai soki ndenge nini alobi te nzambe akosilika tika yango bamonaka ngaki motema fo ezala monene na 60 kaka misala ntango ebandaki bamokonzi ya Lingomba lelo oyo baza lisusu te me na histoire fo etikala koko soki asilikaki bamuta nyonso babelaki mabe malongo mpe azalaki awa muta wana bayaki bautaki Kinshasa sike basalaki likambo nzambe asepelaki te kobela babelaki bakondi na badiare balingaki bakufa soki papa azala te nzambe azalaka na kanda tosala misala ndenge bango balingi soki tobebisi kaka pasi eyaka yango tolobi biso bandimi ya kala bandimi ya sika tosimba mosala soki tata nzambe asepeli tozwi mapamboli batata balobi tolona tobokola tozosala tu tuka bavolontaire bato baza na makanisa malamu oyo balingi Yelusalemi oyo nyonso tozosenga bazosalela yango me likambo mosusu tozomona na Ngomba soki bapekisi yo ndenge ozosalela bongo te yo osiliki okiti oyo nga moto ayaki na ndako ya Nzambe omemi kiti na yo mpe ozwi esheki biloko opesaka na eglize yo osombaki otie na eglize soki osiliki okende nango na Nzambe abosani yo mpe ezomonana mingi ezosalama mingi ezala porte otiaki kiti otiaki banini nyonso otiaki na Lingomba otomboki okende nango na Nzambe otika so na eloko te mpona lelo tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo amen bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa Tata Nzambi munkumbwa se ye mwana Tata Mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda velela Nzambi bokele unga ibudidi mutempelo Luiza wakota o asitwa tunga yo bizeno Nzambi bokele unga ibudidi mutempelo Luiza wakota o asitwa tunga yo bizeno Satana kanfwa Antoni Musala salwe Ngelongi kiwati bingile Mulonga kangwaku Asibasoba mavangu Malanda tata kimbangu
ya visavo fongeye mama mwilu banda bame kwa musungeti kwa muswa mono jangani kaji mono ya lukotesa kaji beno kaluzoleleko Afrika Luizeno twatunga yo twabake mpuluzu twakota o twatunga yo Luizeno Luizeno twatunga yo twabake mpuluzu twakota o twatunga yo Luizeno America Luizeno twatunga yo twabake mpuluzu twakota o twatunga yo Luizeno Bandeko batali topesi bino merci awa tozali epai ya PDG Jires Yala na siège na ye esika saila kamusala pona bao bayebi ete azali mokonzi ya agence Agimes yende na yambeli bino na kei ko pesembote. Bonjour PDG Jires Yala. Bonjour ndeko journaliste. PDG Jires Yala bato bakotala yo ki chassa mobimba pe monde entier musala vraiment nini yo sala. Bon nakacha Agimes tous en service et belé. Tous un d'abord na service ya fret, ndebozo mona container ya. Après na service ya transshipping, eza na kati ya États-Unis. Côté nyo solingo sala déménagement, tous en ba bis to koko ya rozwayo pe to memio na ndako ya sika. To linko sombeloko ya munene oko benga agence Agimes, tous en na service wana. Tous pe na service ya taxi Uber, côté nyo so zali olingi ba ke nokotika na aéroport. Que nous retirons na aéroport na kati agence Agimes. Tous appels na nouvelle structure auto fongoli sikoyo eza tranche cash. Donc wana ezo senga na mutunyo surtout ayebi kaza na mukandate azana ba difficulté otinda mbongo agence Agimes e fongoli libino pe agence ya transfert. Donc cash money. Donc on tinda mbongo na Angola, on tinda pe mbongo na Kinshasa. Quelque chose na mukandate toko edoyo orozwa mbongo nyonso za nango besoin na ba service na biso ya trans cash. Voilà. Donc soki bozana besoin ko tina biloko so za États-Unis ozali pe na Angola côté angolais za kota mbongo mais côté États-Unis za kota ba bilocost ba colis ba voiture na biloko nyonso za nango okoyeko tina na ina yeba kaka siko ndenge conteneur yeboye bato bazali kozwa biloko na bango est-ce que biloko tout est commis parce que tout n'est pas client, bagotita rotika la batuba landa bango. Yo moko za si au sepeli, biloko bungite tout va bien, tout est normal. Ye quand nous mona yo moko na bilili, biso to linga toujours transparence ezala. Tant to sala ra conteneur to pe sa annonce to la kisaka. Tant on peut conteneur to charger to la kisaka na si boko mona pe na babilili, ndenge nini to bande ko charger conteneur bar 50. Nengeni ni pe longwe nengeni ni pe komi na Kinshasa pe to décharger yango na misu ya bakilia. Biso politique na biso za transparence. Biloko komi na misu ya mutu nyonso tout. Ba kitisi biloko na misu ya mutu nyonso tout azupe biloko na ye sans problème. Pa na biso mutabungi sarelo côté eloko nyonso to tatonga otindaki ekokoma na maboko ndeko na yo. En tout cas vraiment na sepeli agence na ye yambi biso bien servi biso biloko bien bungite. En tout cas vraiment
baoyo bazomona baimage oyo badécourage te bazala desi te mpo nga nazwi desi te nazwi biloko na nga ndenge batiaki bakati karton te to bien emballé to nasepeli yango wana naye kotémoigner biloko na ngai euti États-Unis epai ya mobali ya mwana na ngai Masaro Fani atindelai nga 3 karton yango oyo nazomona yango oyo nazwi deja eza mobimba ya kokoka ebungi te. Siko nalingi osolola na peuple congolais o baotala biso na Kinshasa na télévision nalingi osolola siko na bango yebisa bango message nini okoki oyebisa peuple oyo congolais parce que déjà bandima yo po eza na oki bar 50 donc déjà comme na 50e épisode 50e koya na biloko koya na conteneur donc c'est que ça facilité siko solo na bango na bate ko tout oyo basala musande mona yo oyebisa bango différence na eza nini comme ça toyeba. Yeah, message na repesa eza moko. Nazopesa message na ba client na biso nyonso surtout nazopesa d'abord bango merci ba o ba pesa biso d'abord confiance. Ya rotia biloko na bango ba yebiote balandi na réseaux sociaux ba bengi okompesi le terrain zu biloko na epoye na ngokina na Kinshasa eza facilité na pesi bango d'abord merci beaucoup na confiance pe na soutien au bazo sala na kati agence na biso AJMES. Bo continuer toujours ko soutenir biso. Deuxièmement, nazopesa message na bino nyonso na pe ba o bo assister te kotinda biloko na kati agence AJMES. Agence AJMES toza ouvert na mutu nyonso tout. Ozana bezo tinda koli mutuka pangate ata mutuka eza ya valeur nini pesa biso confiance to komisango kino na Kinshasa ba oyo pe batindaki biloko na bango na bar 50 ezali a botinda bandeko na bino ba ya ko récupérer biloko agence eza dépoté tout ça la pote tout se soutenir entre biso na biso donc botindaki biloko bozala pe ba responsable boya ko récupérer ba tout pe ya bar 60 boya ko récupérer biloko na bino donc conteneur eza déjà na sima mukongo nanga batu pe bazoya ko récupérer bino ba botikali botinda bandeko na bino ba ko récupérer biloko donc message na ngina pesa bino yango wana bo pesa biso toujours confiance bozala jamais déçu donc ya yé na conteneur a pesi biloko donc azo pesa biloko azo pesa makambo azo komisa ozana ndeko na poto tinda epa na ye surtout na États-Unis d'Amérique au kontanga quelques villes toza na kati États-Unis tozo continuer toujours ko panzana boyebi que États-Unis eza munene. Tout ça d'abord Illinois mobimba. Donc tout le monde nyonso avani na kati ya Illinois. Donc moi natanga ba ville te boyebi bino nyonso. Mutu nyonso azana kati ya Illinois so bengi biso tokoya. En dehors pe ya Illinois. Tous les états où eza pembeni ya Illinois. Tokotaki déjà tozoya kozwa pe biloko. Donc ko se hésiter te so ozana besoin ko benga biso ata mutu ngoti na mutuka partout ozali. Toza pe na service ya shipping ou toza na collaboration ya U-Haul. Tokoma tiwana si le terrain ba memi mutuka na eyeti na résidence na biso ya Illinois. Voilà. Tosuki ça na masolo ya botika ko benga PDG Jires po na yebi ke ba pele zebele botiande boya ko zande biloko. Masolo ya transfert ya mbongo Angola Kinshasa ezandeni. Ya masolo ya transfert ya mbongo esi bandaki. Toza déjà na agence na Angola. Toza pe na agence awa na Kinshasa. Direction na biso eza na saut de mouton na des bonhommes. Bon mona immeuble eza na ngambu ya mulayi ya bleu. Bon mona ni na biso parkante na biso na 3e niveau. Bato batinda déjà mbongo na Kinshasa bayaka da ko récupérer mbongo place wana. Bato pe Angola olingo tinda mbongo na Angola ozaka na États-Unis komitungisa malisu to tinda na Kinshasa poto tinda su na Angola ba perte wana za asute. Benga biso na agence AJMES ba numéro na biso to ko afficher. Pour kimbala moko tindi mbongo na yo ndeko na kozwa sans problème kaka ndenge western ezala kitoko président Jires to komi na suka ya interview na biso vraiment to sepela ki ko yamba yo ba to bazotala ebele bakolinga ba yoka eloko no moko suka message moko ya suka oyo ko pesa bango kimia pour l'agence na mino bolobi bozali agence ya assurance sécurité na rapidité c'est ça message ya suka poto kabwana pona lelo biso to memi innovation ya sika toza sur les médias ozo comprendre voilà to bandi yango déjà kala donc ngai na yaka na porte ya client na koko na beti na osenga ekolité client yo moko kota na ba page na biso nyonso tout au monde na ba page na biso ndeni musala salama donc biso to lobaka te même sala na biso nde sala nini et lobaka donc bo pesa biso toujours confiance bo za jamais déçu pesa numéro ya contact et puis on pesa Facebook na yo
nayebi Facebook ne gérer si yala mais yemo ka pesa et puis au pesi place au bateau ba ko benga na facilement na Kinshasa na donc pas numéro à Kinshasa to pesa plus d'abord numéro aux États-Unis okay. Pour ma ramener se vendre kuna et vendre arte il y a ezaka juste bazo réceptionner biloko pour ba livrer bateau donc ma camion se za na kati ya États-Unis donc soko lingo benga biso fo benga biso na plus 1 309 221 88 10 wana numéro na biso ya service ya Ajimes et zapena WhatsApp donc soko bengi biso okozwa biso facilement na nzela ya réseaux sociaux toza na TikTok okoko communiquer na biso na Jires Yala 1 soko beti okomona page na biso ba information nyonso za nango besoin toza na ba doute okokuta yango na kati ya page na biso ko benga biso pe na messenger to na Facebook obeti Jires Yala okomona biso page na biso eza wana dans la page nyonso to wana tozali na Instagram pe tozali Jires Yala okuta pe biso ba information nyonso eza wana. PDG Jires, merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.